C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe ATR, quel que soit rang social na yo, c'est a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. C'est à Tielibino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Balani nyonso ya journal ya peuple pona peuple bisika nyonso bozwa mimbote na bino to fongola journal na biso pona koyesa bino ko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame bazwa kibongo deuxième dose ya vaccin na clinique ya Union africaine Héritier Mapindemi Edi Imbani na compte ya Info Lingala. Nasima ya 30 jours, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongaki lisusu po na kozwa deuxième dose ya vaccin na ye. Ezalaki bongo na clinique ya Union africaine, azalaki ye mokote, azalaki accompagné na première dame Denise Nyakeru oyo bango nyonso bayaki liboso ya baminganga na sima ya mwangonga ya baformalité mbala moko bazwaki vaccin ndenge bino moko bozali komona bilili. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na molongani na ye bazali kolakisa ndakisa pamba te vaccin ezali eloko moko important ndenge ye moko atalisi. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Bosimba kena sima ya kozwa vaccin balekaki na salle d'attente et pa wapi ba vandaki pona mwa moment ya observation na sima ya quelques minutes ya observation bazwaki passe sanitaire na bango na maboko ya minganga. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ya kozwa vaccin apesaki lisusu message et pa ya population ya République démocratique du Congo. Encore une fois j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Bosimba ke République démocratique du Congo lelo et fongoli ba centre ebele pour na ko permettre population baye bana kozwa vaccin contre épidémie ya COVID-19. Ba vaccin ezali ebele lokola Pfizer, lokola Johnson & Johnson, lokola Moderna et sengeli na moto akoki pe kopona vaccin nini ye asepeli kozwa nyonso kaka pona ko telemela épidémie ya COVID-19. Élèves ya école publique bakendaki bongo jeudi 21 octobre kuna na palais du peuple pona kosenga implication ya député na grève oyo enseignant bazali kosala. Héritier Mapindemi Domi Bendelo ba détail. Depuis rentrée scolaire et salemaki le 4 octobre na République démocratique du Congo Mobimba
élèves et belé ya école publique bazali komona ba enseignant ko pesa courte grève ezali kokoba se kokoba na tina wana botala bango ndenge bakitaki mokolo ya jeudi 21 octobre na palais du peuple et pai wapi bayaki pona ko réclamer pe ko sengela ba honorable député oyo bango bavotaki to ba parents bavotaki bayeba na ko s'impliquer na makambo na bango pamba te bamoni lokola bapesi bango mokongo. Bayembaki balobaki esengeli ba autorité nyonso ba s'impliquer na likambo etali enseignement pambate enseignement na République démocratique du Congo on dirait ba komi ko pesa yango mu Congo un mois depuis bana bazongaki kelasi mateya ezali ko pesa mate to banzi ke descente na bango na palais du peuple et ko senga na ba autorité nyonso ba s'impliquer pour na likambo etali enseignement. Toko bakara masolo etali éducation pour na sabino que ba élève ya ba école publique avant ba yamba bango epa ya premier vice-président ya assemblée nationale bazaki bongo libanda ya palais du peuple zaki bongo mbutu bozwa ba détail ndenge nini bazako sala Domi Bendelo azalaki wana na compte info lingala. Nasima ya koyemba libanda ya palais du peuple ba élève ba bleu blanc ba kota kiti na kati ya hémicycle et pa yoapi ba yaki po na kosenga na ba autorité ba yeba na ko s'impliquer na likambo etali enseignement grève ya ba enseignant ezali kokoba ba ebite soki ko suka ndenge nini nzoka nde rentrée et salemaki na un mois mobimba ya retard na tina wana ba élève oyo bozali komona ba yamba maki na premier vice-président ya assemblée nationale Chama Kabund Akabund oyo ayambaki bango nyonso na salle de congrès po na koyoka eloko nini bayaki koloba ba élève souci na bango ezali komona ba enseignant bazongela kotangisa bango ndenge bazalaka kasi ndenge grève ezali kokoba ba élève nyonso bakomi ko s'ennuyer Chama Kabund Akabund premier vice-président ya assemblée nationale azwaki maloba po na ko rassurer bango alobi ba autorité nyonso ba ko s'impliquer enfin que grève oyo eyeba na kosila masolo ekobetama entre gouvernement na banque syndicale mikolo ezali koya solution ekozala trouver ba élève bango babimaki na moyen sengo komona ke premier vice-président ya assemblée nationale ayambaki bango pe ba beti masolo kitoko a promettre bango solution ekozala trouver. To changer chapitre to kene bongo na primature pour na sabino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonda yambaki bongo mercredi 20 octobre na cabinet na Mosala délégation ya ba entreprise ya téléphonie mobile Africell oyo kuma maka epa ya fondateur pe directeur général na yango Idad Dalul Nadina Sona pesino ba détail na yango. Nakosilisa na bango masolo elongo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kengeli boso ya bapandisango moko ya ba membre ya délégation ya entreprise ya téléphonie mobile Africell monsieur Ian Patterson apesaki objectif ya visite na bango epa ya premier ministre oyo batalisi ndenge baza kopanza réseau na bango partout surtout na est ya République démocratique du Congo mingi na Kikwiti Bandundu na Kasai pe mikolo ekoya bakokotisa ngo pe na Goma na Lubumbashi esengeli na bango ba double taille didit ya réseau na bango awa na République démocratique du Congo nde bayaki lisusu ko présenter pa ya premier ministre baninga na bango misusu oyo ezali bongo ambassadeur Peter Pam po na kotalisa lien entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo esengeli boyeba ke Africell ezali société américaine et pas wapi baza na ba investisseurs américains oyo baza inclus na gouvernement vraiment bazalaki na esengo makasi ya kokutana na premier ministre po na kotalisa ye eloko nini bakoki kosala elongo entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo oyo esengeli ba meka mwa kosala mwa eloko moko elongo po na bolamu ya population congolaise par rapport ya qualité pe ba prix attractif po na bofongwami ya société. Na maso mususu bo simba ke kala mingi te ba élection e ko salema pona ba gouverneur pe ba vice gouverneur na 14 provinces ya République démocratique du Congo hérité mapindemi alobeli yango bozwa.
kala mingi te élection ekosalema na ba assemblée provinciale po na kopona ba gouverneur pe ba vice-gouverneur na 14 provinces mobimba ya RDC. Ndenge kaka vice-premier ministre pe ministre intérieur Daniel Aselo a annoncé ki mikolo eleki boye makambo nyonso ekomi bongo pembeni. Boye vice-premier ministre ya intérieur Daniel Aselo a outi ko saisir officiellement bureau sortant ya commission électorale nationale indépendante oyo ekambamaki epa ya Corneille Nanga. Bangonde bazali habilité ya organiser l'élection na 14 provinces mobimba oyo ekosalema mikolo ezali koya. Selon rapporteur sortant Jean-Pierre Kalamba, ye atalisike esengeli bosimba ke dans 45 jours peut-être misala oyo ekoki kosalema pamba te ba étape ya ndenge na ndenge esengeli ezala franchir lokola appel na ba candidature, lokola traitement ya ba contentieux pe makambo ya ndenge na ndenge bosimba ke 14 provinces oyo mikolo eleki ba gouverner pe ba vice gouverneur na bango bazalaki destitué natina wana commission électorale nationale indépendante azelaki notification ko uta na ngambu ya gouvernement pe ba moyen financier oyo esengelamaki etama na disposition na bango pona ba élection eyeba na kosalema. Selon bureau ya Corneille Nanga makambo nyonso ekomi pembeni kala mingi te ba élection ekosalema na 14 provinces ya RDC pona kopona ba gouverneur na ba vice gouverneur oyo nyonso bazalaki destitué depuis mikolo eleki na ba assemblée provinciale na bango. Na baso mususu esengeli boye bake DGI ya Foneur Georgine Selemani akitaki bongo mikolo eleki na province ya Lualaba na cadre ya visite d'inspection ya banzela. Héritier Mapindemi Nathalie Kaila Kapenda bapesi biso ba détail nango. Na mission miss na province ya Lualaba DGI ya Foneur Georgine Selemani Tulia abetaki masolo elongo na gouverneur AI ya Lualaba Fifi Masuka epo wapi asalaki plaidoirie pona maximisation ya ba recette ya l'État na tina ya kobongisa banzela nde Fonds national d'entretien routier et sengelaki azwaka ba ressources lokola ba droit ya ba péage mituka oyo ezala ba numéro matricule international nde natina wana masolo ebetamaki mingi penza koleka na Lualaba elongo na DGI ya Foneur na gouverneur AI ya Lualaba. Toyaki kosolola na gouverneur ya Lualaba na mingi penza na cadre ya kobongisa banzela pe ko inspecter yango ndenge ezali kosalima. To signer protocole d'accord entre Fonds national d'entretien routier na province ya Lualaba. Plaidoirie oyo eyambamaki malamu na gouverneur AI ya Lualaba. C'est la taxe sur les transports. Ba taxe oyo ba transporteur ba utaka na ba province nde toza kotala ndenge nini kosala pona ko sensibiliser bango po bato nyonso bafuta ba taxe oyo ndenge ezalaka na mboka mosusu pourquoi pas epa na biso. Ezalaki pe occasion pona Fifi Masuka akumisa bon pikiliki ya madame Georgine Selemani Tulia na tête ya Foneur. Il y a une maman, la maman travaille doublement. Loko la maman azali wana azali ko travailler doublement, azali ko sala musala ya makasi pe azali na souci mingi pona ba attribution oyo epesamelaki. Akamamaki na gouverneur AI ya Lualaba DGI ya Foneur akendaki pe ko visiter misala ya banzela ndenge ezali kosalema nyonso selon recommandation ya chef de l'État oyo akonfiaki na gouverneur AI ya Lualaba Fifi Masuka ya ko changer image ya province oyo. Après kotonga pe kobongisa banzela esingaka ba entretien esalemaka na ndenge moko ya malamu nde na tina wana to lancer appel na ba opérateur économique bafuta ba taxe pour misala esalema na ndenge moko ya kitoko. Georgine Selemani Tulia atalaki pe misala ya banzela oyo misolo epesamaki na OVD Lualaba na 4 ya PR 2020 na quartier Kayeke ba technicien ba ponaki misala oyo esengelaki basala ya liboso. On a fait une intervention à ndenge tozosala mosala bomoni collecteur oyo na avenue Kasavubu ezali collecteur moko ya kala. Avenue Kasavubu etongama depuis époque coloniale, donc il faut kobuka kobongisa ti ndenge boye kokuta tozali kosala nde misala oyo bokuti biso kala mingi te soki tosisi collecteur oyo mosala eko avancer ti na niveau kuna ya mwa likolo ndenge bino moko bozali komona Avenue Kasavubu eko changer image. Bosimba ke présence remarquable ya numéro 1 ya Foneur na Lualaba ezalaki na 4 ya programmation ya prise en charge ya PR 2022 pona kobongisa banzela oyo esengeli ekende tina décembre 2021.
Présidence de la République en collaboration avec la Fondation Denis Onyakero Tshisekedi Bazalaki mercredi 20 p jeudi 21 octobre na table ronde exclusive pour la mise en place de la Fonds national de réparation en faveur de la survivante de la violence sexuelle ou ezali lié na ba conflit ya guerre pe crime grave et salama ki bongo na présence ya chef de l'État héritier Mapine pe Nathalie Kaila ba pesi no ba détail na. RDC à connaître depuis Bamboula Ebele ba forme ya ba criminalité ya minene oyo ezali bongo particulièrement ba violence sexuelle o ezali lié na ba conflit ba guerre ebele oyo République démocratique du Congo akutanaka na yango ba violence ya minene o ekoma lokola arme de guerre pour na civil ezwaki maloba distinguée première dame présidente ya fondation Denis Onyakero Tshisekedi apesi nanu ba nombre ya basi oyo bazalaka violé par jour na République démocratique du Congo 1152. Denis Onyakero Tshisekedi alobi sujet ya ba viol oyo ezali révélation te kasi ezali pe information te ba réalité Kutu abakisi ke République démocratique du Congo ezali qualifié lelo loko la pays mondial ya ba viol. Esengeli boyeba ke ba viol oyo e causé ba conséquences très lourdes pe etiki ba trace physique na société, ba traumatisme psychologique et lobaki bongo Denis Onyakero Tshisekedi présidente ya fondation oyo ezali na kombo na ye kasi tango ekoki ya ko bâtir Congo ya sika oyo ekozala fondé na ba base solide pe impunité oyo ekozala lisusu na place te. C'est la raison pour laquelle en ma qualité de championne globale pour la prévention des violences sexuelles en période de conflit, je réitère de tout cœur mon engagement solennel de porter. Première dame a salué qui ben fort bien plaidoyer oyo ya ba organisation privée, agence ya Nations Unies, ba ONG, ba association d'aide pe bana ya mboka oyo basali musala oyo na kubatama azanga kite kotanga soutien pe implication ya Dr Mukwege asalua ki détermination ya chef de l'État ya gouvernement pour na programme ya lutte contre impunité asalua ki état de siège oyo pe eye ko réduire ba nombre ya ba violence a félicité ki Sénat, Assemblée nationale, ba membre ya société civile, bakisa ba organisation internationale asenga ki implication ya ba décideur nyonso na lutte oyo pamba te combat ezali makasi pe défi ezali munene. Na sujet mususu esengeli boyeba ke mwana mboka Victor Bosoku président ya dynamique Victor Bosoku pe ya ba structure ya ndenge na ndenge na sima ya séjour na ye kuna na mikili ya poto azongaki bongo na Kinshasa ayamamaki kitoko na ba base na ye boso ba détail na héritier Mapindemi Idi Imbani bazaki wana na compte ya Info Lingala. Akitaki avec impact pe idéologie na terre des ancêtres oyo tobengi mabele ya Bangkoko après 21 jours soit 3 semaines mokoka oyo alekisi na étranger précisément en Espagne yenani Victor Bosoku et kaka bobenga les leaders des jeunes bakisele les guerriers combattants de raïs l'icône de la jeunesse congolaise na bokomi na ye ayamamaki kitoko avec luyelu ya kosakana te et pas ba structure nyonso oyo ye moko avandisa yango yaki koyamba leader na bango awa na aéroport international d'Enjili après 3 semaines d'absence na mboka tomonaki dynamique Victor Bosoku les amis de Victor Bosoku pécan de résistance bayambaki ye kitoko délégation ya bana changu mabele mame bazalaki wana pe avec impact ya kosakana te ndenge kaka bokoki komona boye lokola ayokaka baya ye leader des jeunes Victor Bosoku e kaka akataki voyage na ye pe azongaki na lombango mpenza na ndenge akosakana te awa na mboka pona kolengela mobange na célébration ya premier anniversaire ya ba structure de base na ye lisusu lokola papa malamu akokaki kotika bilenge oyo azwa ekateli ya koencadre kitoko te batelenga na ndenge wana tina na retour na ye oyo ezalaki lisusu mpona kolengela deuxième promotion école des vainqueurs oyo atiaka accent mingi
oyo etiaka vraiment accent mingi na autonomie financière ndenge kaka ala kaka ba surprise lors ya première promotion ya école oyo mbala oyo lisusu bondimelanga ke amatisi bar mama na likolo akosakana te po ba surprise ekozala yele na deuxième promotion kutu aye na baformateur espagnol pour na kaka partage d'expérience. Merci beaucoup, ça fait 3 semaines j'étais absent. Quand de la Lobaki, donc je suis leader. Donc, Toutaki, nous sommes les l'année expérience professionnelle pour la défendre le local. Si ici, Tozondi, la profité de la congé, Mukenazaki, la Kati, la RDC, la Madelenanga. Mon équipe, les équipes qui accueillent, l'union sur les Bazaliawa, ils allaient staff, ils sont complets. Ah, Tozali, la structure, la camp et résistance. Structure Oyo, Tezo, Sangisa, structure Nyoso, statutaire, la structure d'appui aux actions du PPRD. Il y a la résistance. Les amis de Victor Bosoku, Oya Tchangou, ça représenté. Et la dynamique Victor Bosoku, au Bazali présent. Il y a la sengi, merci mingi la batunyo surtout baye. Merci bangoka likamoko. Mercredi bazangate. Toza bongo na bamate ya sika otoyena. Tokoyebisa bino tokote ya bino etami na ndenge ya activité monene ya camp résistance. O babengi yango na thème nazo bisabine eza déjà stabilité politique et pesanteur politique. Moto ya batu bobenga ye, l'icône de la jeunesse congolaise, le guerrier combattant des raïs, Victor Bosoku Kaka, azongi na mabele ya bankoko. Na nyangwa lobaki ki akozonga te di, awaye, bino batu ya mwanza bobonga maka deja, po boko mona bikamu isi. Compagnie africaine d'aviation CA a tiré le prix à Kitoko na Airbus A320, Airbus A330 pour nous permettre à Moutounios à voyager Kitoko. Pénélengi, Michael Bristo, au reportage. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour commisser un eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo CAA a pessi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafuni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya mapata. Pour maximiser la chance na bino na DV Loterie bo le kambangu na cyber Eric pe surtout na ba extension na ngweza na étendue mobimba ya République démocratique du Congo boko beta boko gagner Nathalie Kaila Kapé na pe Tom Mwabi. Gaga bandi masolo ya DV Loterie 2023 depuis mokolo ya le 6 octobre ti mokolo le 9 novembre 2021 oreva kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien obeti
beta masolo ya développerie esika mosusu ozwa solution te mwana kin kobukana te esika ya koparticiper na masolo ya développerie édition 2023 eza kaka na Cyber Eric topé na agence Eric Travel ya le jeune lion leader Mokondi bakisela ambassadeur ya développement coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa babetaka développerie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na Cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yo te coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na Cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka Oncle Sam misusu kutu déjà bakoma na Cyber Eric topé na agence Eric prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta développerie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na Cyber Eric na kosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango biganya Cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na Masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na Cyber Eric baza likolo na masolo o etali développerie Mokondi esika kozo basapatu ya kitoko kwa envier kutu poto te le kamba on a 7e rue limité et pas ya papa griffe Igor Ntingi héritier Mapindemi baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi papa griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge papa griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko papa griffe otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi papa griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza moko bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya papa griffe ezalaka nini chinois bapetwana ba chinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko tala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune
Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana li solo Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Tous les Gabon a fait des sociétés pour nous sabino que kuna na commune Yangalie ma précisément na Ipene na avenue au Congo érosion moko ya munene salama kuna ezola lisa population pongité surtout aux ba période ya mbula to ebete soki ba osala ndenge nini bolanda ba détail na élément o Botala binomoko tozali awa na avenue au Congo précisément na commune Yangalema na quartier Upen botala érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi penza na avenue au Congo na commune Yangalema ba komi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion munene awa ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement to sito lancer message moi mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune Yangalema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout le monde a bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution. Donc bakonzi bosala quelque chose. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka maotwene baza kosunga batu bazwa ba bourse bakene kotanga bongo na Chypre pe en même temps bazo sala formation ya anglais pe ya informatique. Stéphane Skande, Michael Bristoto. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Maotwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na banyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'espoir président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République
Fachi Béton Boye. Bino ba nyonso bozaka na problème ya babandi basuki ekatanaka solution eza se moko Tomexil eza wana pona kokolisa bino suki héritier Mapindemi Jérémy Makam. Bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebeli yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétaux oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde toraver pona banyama lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde végétor ezali pe wana lokola pomade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Merci d'avoir nous sommes qui branché pour le Rolanda journal ya peuple pour na peuple info lingala na mokona lelo ba oyo bazwi nzela ko landa ngona etando ikete bo landa ngo pe na ba téléphone na bino sur YouTube info lingala officiel TV bokozwa biso wana ba information toujours en ligne na sima caméra Igon Tingi na montage Fabrice Lundombi supervision ekuma makepa ye meilleur le cerveau monteur héritier Mapindemi ngala bino tokuta mikolo ezali koya. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.